kapende di eloko yango bozelaki ye sango ya mokwake ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Joyeux Noël pe bona na bilonyo sobolula kolanda journal peuple na peuple info linga la mbote na bilo biskanya stubozo mitikate de fungola basango la biso ya mercredi 27 décembre pour la route Sabino ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asala qui message de vie pour na ba congolais nyonso azala qui est mon côté boyeba que président de la République azala qui accompagné na première dame de la République Denise Nyakiro Tshisekedi Bolanda. Chers compatriotes, vos histoires, vos sourires, vos aspirations profondes ont nourri notre engagement à redoubler d'efforts pour répondre à vos besoins et construire un Congo nouveau. Nous vous invitons à continuer à croire en notre capacité, en tant que peuple, à surmonter les défis, à réaliser nos rêves et à continuer d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive. C'est tous les jours que nous bâtissons ce grand Congo, que nous léguons aux générations futures. Que chaque famille soit remplie de joie et d'espoir, renouvelée avec la promesse d'un avenir meilleur et que tout Congolais vive dans l'unité, la sécurité et la prospérité. Tels sont nos vœux pour l'année 2024. Nous vous souhaitons une bonne fête de Noël et une heureuse année 2024. Mongo akue na moye. Nzambi anulama. Nkolo azala na bino. Mfumu Nzambi kakala ibenu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Pona oyo été liba élection le 20 décembre 2023 publication il y a un résultat provisoire et pas ya seni eza ko renforcer les sous transparence et commis kolongo la ba suspense son ndenge héritier mapindemi atalisi. Jusque-là, le résultat provisoire, où ils allaient publier, et pas la Commission électorale nationale indépendante, dans nouveau centre Nabango Bosolo, où ils ont mis de la Gombe, et ils allaient kolongo la suspense, où ils allaient qui n'a mis tout ya bateau, pour le résultat provisoire, où ils allaient publier le 31 décembre 2023, et pas la Commission électorale nationale indépendante, na où déjà fini à outi kobimisa bimisa, et ils allaient kotali sa chef d'État sortant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yé azali bongo liboso mwa musika par rapport ya adversaire direct na ye ex-gouverneur ya province ya Katanga Moïse Katumbi Chapwe car ezali vraiment mwa molai yango ezali kolongola ba suspense ebele oyo evandaki na mitu ya batu ba source ebele bazali kotalisa ke ba appel ebele na violence oyo batu bakoki kobenga ezali vraiment na tina tepe ezali vraiment na sens te pambate moto na moto azali komona résultat provisoire ndenge seni azali kobimisa bisika Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a gagné qui ezali komona bisika pe oyo Moïse Katumbi Chapwe a gagné ezali komona kasi écart ezali kaka pour na président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport ya adversaire na ye Olie Batonyon sobaza na suspense pour na cause la kaka date le 31 décembre kasi suspense et bandi kolongwa grâce na seni oyo azali kolakisa transparence oyo a prometaki depuis kala depuis tango calendrier na ye ebimaki eleki lelo mbula moko commission électorale nationale indépendante a longoli vraiment suspense donc le 31 décembre ba congolais ba koki cause la ba résultat kasi e koki cause na yango kaka simple formalité oyo ekozala publié pambate moto nyonso amoni déjà ndenge nini makambo ezali kotambola. Finalement, marche oyo ezalaki prévu pour la opposition mercredi 27 décembre et salemaki li sous-souté ba raison et longo na héritier mapindemi.
Opposition ya République démocratique du Congo, Mingi Penza ba candidat président de la République, Oyo Bazalaki face na président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Belé Kati na bango basanganaki pona ko benga marche moko le 27 décembre 2023 na République démocratique du Congo to na ville ya Kinshasa. Kasi na banzela ya ville ya Kinshasa mokolo ya mercredi 27 décembre tomoni et l'autre côté population a zui appel Oyo à la légère pambate batu babimite pona ko répondre na appel ya opposition na bari ya ville ya Kinshasa boye population atalifike azali vraiment intéressé na ba appel ya marche Oyo surtout na veille na yango mercredi 26 décembre 2023 porte-parole ya gouvernement Patrick Mouyaya elongo na vice-premier ministre et ministre intérieur maître Peter Kazadi ba telemela ki marche Oyo balobi ezali autorisé soki mokete et pas ya gouvernement pambate batu nyonso bazali kozela ba résultat Oyo kozala publier le 31 décembre na ngambo na ye population pe atalisi vraiment que bazali intéressé na marche Oyo te donc batu mosusu surtout observateur averti batalisi que opposition azali vraiment aux abois pambate appel na ye population abois kisi yango misu ya batu nyonso ezali kozela le 31 décembre pona koyoka résultat Oyo seni a publier pour l'élection présidentielle pe population azali intéressé koyeba 500 députés Oyo bazali eli pe koyeba ba députés provinciaux et longo na ba conseillers municipaux Oyo bazali eli na ba élection et outi koleka le 20 décembre 2023 donc selon l'observateur balobi opposition na ngambo na ye esengeli a revoir ba calcul na ye surtout na likambo etali ba marche Oyo ekobimisa population na nzela population amoni intérêt te pe population azali komona tina ya marche Oyo ebengamite. L'accident ebele oyo ezali kosalema la ville province ya Kinshasa en particulier pe dans la République démocratique du Congo en général ezali mingi pona excès ya vitesse ya ba chauffeur nde yango rédaction ya info lingala emeki mwa moke kolobela likambo yango surtout na ba période ya fête. Moyen décembre, na République démocratique du Congo en général, pe na ville ya Kinshasa en particulier, ezali mwa moko oyo mindondo ezalaka mingi na tina ya mabota boye bato batambola kabisika na bisika pona koluka eloko ya kofete na yango bawenze ezalaka inonde ba supermarché pe bongo na bongo circulation ezalaka vraiment makasi pambate moto moko te alingaka kovanda esika moko na tina wana ba embouteillage ebele pe emo na kabisika na bisika pambate population abujaka mingi mituka nzela ya koleka ezalaka vraiment pasi na tina ya kobakisa oyo ezalaka deja likambo etali ba accident mingi na mois ya décembre ezalaka pe ebele mingi vraiment na ville ya Kinshasa et pa wapi mituka eleki ebele pe population aleki vraiment ebele nombre ya accident ezali komata se komata bisika na bisika ba cause na yango mingi ezalaka excès de vitesse ba chauffeur ebele ba respectaka ba code de la route te bazali kokumba ndenge balingi misusu ba meli masanga pe ba meli ba biloko ya ndenge na ndenge oyo ekoki koningisa mutu nzoka nde nyonso wana epekisa makana makambo etali code de la route bisika na bisika okoyoka accident esalami batu bakufi na tina na excès de vitesse ezali eloko moko ya koevite tope komela ozali na volant ezali eloko moko mabe na tina wana pona mois de décembre 2023 tango population azali kotambola bisika na bisika info lingala journal ya peuple pona peuple azali kosenga na bakumbi mituka na kozala na retenu pe kokanisa to kobatela code de la route pona ko préserver vie ya ba paisible citoyen oyo bakotambola bisika na bisika ozali chauffeur komela eloko te tango ozana volant ozali chauffeur batela code de la route ko sala excès de vitesse te ozali pe paisible citoyen to ozali passant to pe piéton esengeli tango ozali kokatisa otela tela bisika na bisika pona ko éviter ba accident ya mbalakata surtout na période oyo ya fin de l'année et pa wapi moto nyonso azali kotambola et pa wapi circulation ezalaka vraiment makasi moto na esika na ye soki amibateli ba accident ya pamba ba accident ezanga nzela ekozala éviter na ville ya Kinshasa. Population ya Kimbanseke bazali konyokoma makasi na likambo etali bongo mai bona na ba détail nango elongo na Rite Kindu. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbanseke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te. Toza problème mai awa mai pasi
botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza nde na susa mai botiela biso mai penza mai makasi mai ya point côté mosusu bamela mai ya mabulu eza kitoko te de souci eza recouverne par fatia otela biso mawa atela biso koto toza problème ya makambo ya mai de souci nde yango wana soki atili biso mai koto biso mpe tokosepela gouvernement na ye tokobetele mpe biso maboko atika te elembo ya kitoko na mokali na yango basengi na bakonzi batala mpe na ngambu na bango mpo bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te mpo mai bazali komela ezali komemela bango bamaladi ya ndenge na ndenge. Eric Travel, agence de voyage, ya sur ya mwana mboka Eric Mwamba Nathalie Kaila Kapenda, pesi mno ba détail. Tango yango oyo mwana kin ozana posa kokende partout na ba pays nyonso ya Schengen na yebisa bino l'homme ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga yo na ba démarche na yo ADG Eric Mwamba elongo na agence Eric balobi boya epi bopesa confiance ya sur agence Eric Travel droit rabinde na pesaki tunanga nini mwana mboka Eric Mwamba alobi bonne année na Noël na yo yango oyo baki bien famille d'accueil eza mobimba na Belgique eza mobimba na France eza mobimba na Italie na Schengen mobimba bobosana te yo oza mpe na pose ya kokende na Turquie, Dubaï, Afrique du Sud, Chypre oza na pose ya visa Schengen, États-Unis kokende na yo musika te agence Eric eza wana erataka te sur prise en charge na yo mpe eza rassuré. Agence Eric Travel ezwami bongo na 11e rue Limete mosika te na INPP yo oza na Tiangu boulevard Lumumba côté ya Masina soki olingi okota na entrée Kimbuta na Mikonga na commune ya Ntele ozali sur boulevard Lumumba numéro 44 na quartier Mikonga na commune ya Ntele référence à CCT non loin ya alimentation régale bana ya Funa na diagonale ya commissariat la police côté ya Rekingabwa bongo na Victoire 2 na commune ya Kasavubu doswami sur avenue Bongandanga numéro 2 na commune ya Kasavubu na kati ya immeuble PP Center ebongo yo na Lukunga kende kaka na Kitambo magasin pene ya Facebook bongo na rond-point Ipen dozali sur avenue Marine numéro 1189 na quartier Ngomba Kikusa na Binza Upen en face ya entrée principale ya église de la porte. Agence Eric Travel ezomema bino likolo bokomela pema. J'ai pris le McDo, j'en ai fait cadeau, j'en ai bientôt. Insécurité eza kokoba se kokoba na commune ya Makala kutu ba visitaki famille moko weekend eleki ba reporter ya info lingala ba beta ki tour kuna bona ba détail nango elongo na Ritkindu pe Fabrice Lundombi. Insécurité na ville province ya Kinshasa ezali lisusu likambo ya kolobela te awa tozali na commune ya Makala na quartier Bagata précisément na avenue Ngamangana botala bino moko bakulu na basali sabotage na ndenge ya kosakana te tala nde basalinga ndako Kongo oyo Kongo lo mboka nini na lali naza kopera na uti kopi na ye na ibike ndaku na ngai na futaka na mbongo na ngai na propre fort ya ngamo ko na koluka na ngai na yibaka te na bomaka te na lali na kati ya ndaku bakulu na bayelinga mélanger na basoda baye babukinga ndako babambi briki koko ba okosela nini ke fongola ndaku la police to sala patrouille nzoka basoda te eza bakuluna na boyi kofungula ndako babambi babrika minene ndako epanzani bakotelinga na kati ya ndako babandi kobeta nga bamasheti bambata masheti bakoti bafunguli valise bazwi mbongo nyonso bazwi biloko nyonso ya valeur ndako ekomi etikelingaka polele bongo do insécurité eza basoda botondisili biso ana basusiati oyo o polise bapolise bakuluna
bakoma koinfluence bakuluna bango batie baarme bazwi bakuluna batie liboso bango na baarme na bango na nsima baya bapanzaka biso baporte bandako bayibaka tala porte ya ndako siko nalala wapi nakoma fazer to ndenge nini. Makambo ya boye ezali malamu mingi te na yango population asengi na gouvernement balukela bango ba solution po bazali na kimia soko mokiete. Bilili bauti kolanda ezalaki bongo ya Igon Tingi to poursuivre basangola biso pona kotesta bino ndenge bavole ya Kinshasa Gemena Kinshasa esi ebandi à travers Airbus A320 boyebake premier vol esalemaki kitoko kuna na aéroport ya Gemena. 50 nde ezalaki air oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse ekitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya mbuka oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po basaluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo babundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres du Transport et de la Communication qui ont mis en compétitivité. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pona ko rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pona premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 90 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pona chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier, on va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée du sud du Mali. Moto nyonso alingala ta sapato ya kitoko place ezase moko na 7e rue limité epai ya Papa Griffon ndenge héritier mapindemi Igon Tingi batalisi. Topasi na ngai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete toki na premier ministre muzalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même un ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on va diminuer le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas Patrice pour diminuer le taux de pour encadrer jeunesse
transformer bango si on t'a dit ça la sapate est-ce que alors ça a besoin ça pour je ne pense pas automatiquement à Oluka Azala responsable pour qu'il y ait des familles mais pourquoi dans ça été dit pourquoi dans ce là on a fait dans la gentille Obila oyo adjoint nae ezali chez Koko Mulumba fils gouverneur Gentili Obila namonaka même bonne foi alobaka nga moko amemanga ti pas chef de l'état napesa ye mokoto bo nayebi ke makambo ya politique mpe mwa makambo ebele mais efeki bonne foi oyo baautorité mosusu mpe baza nango moi je pense que bosala effort eza devoir na bino nga devoir na nga nasali soki tembe boya na 7e rue place commerciale na petit boulevard place bartiste wana mpe mosusu omonaka basaka badour bakekele okomona ala la présence de la salle naza bien organisé nasala mikanda nyonso oyo ekosenga l'état lobi mpe tosoutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te bon je comprends ntango client nyonso akotaka awa oyoka yango papa dresmawa ngo babiso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na simba science na vi nanga te donc chaussure ya awa ozala osala fete olia bato nyonso na fete nataka piesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapatu ya monene lokolokola eliki yaka na odimini yango koma lokwa emoro ekoka yo oza na oyo lokwa emoro olingi koma boliki lokola eliki yaka na osala ngo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi kosala oyo comme il se doit otaki bate eza te oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela potopoto ya kitoko na République démocratique du Congo eza se moko protivap yango équipé acheté ozala mokolo to mona bino nyonso bosengeli komela yango Stéphane Skandi. D'une génération à une autre, choix ya potopoto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na diaming lia otonda d'une génération à une autre. Malebe journal la peuple pona peuple yango ekomi okoma na suka tozana héritier mapine o asaleli bino info ya ba journaux. Bote Peboye Ibolamuna info ya ba journaux ya mercredi 27 décembre 2023 oyo tofongoli yango na quotidien la prospérité ba journaux ebele balobeli marche ya opposition ndenge nini maître Peter Kazadi vice premier ministre et ministre intérieur et longo na porte-parole ya gouvernement Patrick Mouyaya balobaki non na briefing oyo basalaki mokolo ya mardi 26 décembre en direct ya télévision nationale et pai wapi batalisaki poleleke marche oyo opposition azali kobenga mercredi 27 décembre eza na esika na yango te peuple azali intéressé na kozela ba résultat provisoire oyo commission électorale nationale indépendante akobimisa le 31 décembre ezali koya pe gouvernement nanzela ya vice premier ministre et ministre intérieur maître Peter Kazadi atalisiki ba disposition nyonso ezwami po na kobatela kimia pe sérénité na étendue mobimba ya République démocratique du Congo ba répondaki na ba question ya ndenge na ndenge ya ba panzisango par rapport ya situation ya mboka na sima ya élection ya le 20 décembre et uti koleka
Kaka na même journal, l'avenir à Betty Masolo, alobi, ba semer de troubles et sengeli ba keba pambate transparence ya commission électorale nationale indépendante ezali kolongo la polémique nyonso ezalaki autour ya l'élection na centre ya commission électorale nationale indépendante bosolo oyo ezwami na tenu de la Gombe bazali ko publier ba résultat boye circonscription par circonscription na tina wana chef de l'état sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo en tête na mosika na ba opposant mingi lokola Moïse Katumbi Chapwe oyo azali kolanda na sima kasi écart emonani na tina wana transparence ya seni elongoli ba suspense ya ndenge confrère asukisi ba appel ya kimia ezali ko se multiplier wana ekomami na une ya journal La Prospérité concert alobi Félix Tshisekedi ou bien Katumbi motuna et tunami kasi na ba résultat partiel to ba résultat provisoire oyo seni azali kobimisa et monani polele ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali largement en tête par rapport à l'adversaire politique nae natina wana eloko ya suspense ezali lisusu te ndenge auteur abakisi toke kaka na ngambu ya journal La Prospérité pona kosukisa na makambo etali culture a commis boye alobi 24 décembre 1969 24 décembre 2023 et kokisi lelo 54 ans depuis orchestre Zaiko Langalanga yango et botamaki orchestre Zaiko Langalanga oyo ekambamaka epai ya président Jossar Nyokalongo Mvula et kokisi lelo 54 ans ezali bongo groupe musical monene pe oyo eumeli mingi na République démocratique du Congo concert a cité ba groupe musicaux ebele oyo e botamaka même avant indépendance ya République démocratique du Congo lokola orchestre tout puissant OK Jazz lokola orchestre ya Grand Calais Jeff African Jazz pe lokola orchestre ya Taboulé Rochero Afriza International yango nyonso existaki kasi orchestre mon côté et sali 54 ans lokola Zaiko Langalanga boye na tina wanande ezali bongo patrimoine national oyo eumeli makasi na information oyo ya culture nde tosokisi info ya ba journaux na biso ya poko ya lelo botika la malamu. Merci à Richard Mapinel pour la info. Il y a un journal où tu conseilles la biso et on dépêche de la boucle. Journal il y a peuple pour la peuple saute pour ce peuple qui n'a pas ça. Merci à Ritz Kindu ou à Kumbela qui édition pour parce qui assisté par Nathalie. Kaila Kapen de la Sima caméra tozala ki bongo na Igor Tingi montage Sima maki na Christian qui angeben il peut Fabrice Lundombi journal la peuple pour la peuple zaka supervisé et pas héritier Mapinel bande koboti kala madame ngana bilo to kutel mokona lobby au revoir. CA ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi ba vol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi ba vol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi ba vol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka bo elengi bo asuka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki bo nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala.